Mbote bandeko batali Henri Kilumbushembo TV na pesi merci mingi na bandeko na biso o bazo sapoti biso na ba YouTube, TikTok, ba page ba Facebook. Nzamba pambola bino opena mbakoti te komi abonné bokota bomi abonné pour komi abonné ici la katata komi na milliard abonné ato komi na combien d'abonnés oluka kaka batala yo biso to sana besoin baluka ata moko ata mibale baba kebele bandaka na mibale batala biso toujours qu'il essaie de matière que les autres règnent la carte TikTok, YouTube, ndambo toujours moi information confirmée to et tout côté to kolobela. Les autres sont les cambo Pandora puis nous moko moni na panzi TikTok nyoso kokota. Photo ya Pandora na simana mundelo babengi soki janvier et régner makasi. Partout bazo le bela ata eronga na zo sala vidéo na TikTok bas patie janvier ango soki janvier mais c'est le janvier oya ko sakana na ba congolais bas patie kuna na Pandora ayoka kate Pandora moi c'est kitoko tala tai nzamba pesa tai tala le kitoko tala misu lokola ba angelo mais Pandora ayoka kate ta ba conseil bazo pesa ya zo mona lokola baza contre ye Pandora maman de ceux qui des métis cheveux bouquets maman batte la banana au Pandora tala bana kitoko nzamba peso ebele bazoki na bazamba koluka bana batte la banana yo janvier wana aza mobali ya kope aza mobali moko mindele moko oyo bazalaka pona ba plaisir aye azu mwasi azana ba commissionnaire na kati natalaki déjà na TikTok na TikTok la janvier azakana ba commissionnaire na kati balukela ke basi ba congolaise soko azana besoin mwasi atini bango afuti bango 10% balukeli ye mwasi baye ko pesa ye janvier azalaka te po bala mwasi po fana no pour amour éternel non aza mobali aba kopa lingi bitia lingi ko tapoter ye musani za kotapote mbongo yozo kumisa zana ngwana mbongo wana etikelela yo ba parane bazana ba ferme parane bazali boye bazana mbongo wana ya janvier bango bazaba milier ba boto makuna e koma ya kotapote basi yango nini suko ye janvier yango mais c'est le janvier akweli kaka pa ba congolais po sa yoki misuni nini ba congolais bazala kanango ye akangami kuna ye azala pola kosakanela biso kamdora na biso yo kaka pi batu ko mama yo bayelaka yo kopta banda koluka mbongo ozoluka mbongo pona makamsoka passport na yo nde wanda kolukaka batu bakotizela yo mbongo bayoka mawa tanki yo lobaka ndenge nga na yebaka na poto awa atuka soko boti na mundele propre azana mukanda pe aza mundele propre bana o bakobota ko na salite ya papa na bango ozaki mutu moko te akusenga na mbongo pondenge bozana bana na mobali no séparé balobi aza arabe je ne sais pas ndenge nga na yoki na masola TikTok balobi aza nde arabe azanga kutu mukanda mais yolobi papa ya bana no azali riche aza riche man aza riche ya mobali omoni ndenge ofana kana bana il faut qu'afuta ka chat support ya bana nebite chat support na français I don't know na yebite o ya ko yeba chat support na français achelanga ngo na français pour na yeba mundela ninga kufuta bana ba kokisina 18 ans te ce sont des mineurs mundela ne fa akofuta ka vine bomba chat support ya bana wana mibale tirande ba kokisa 18 ans ndenge bana baza côté na yo il faut afuta chat support banana na banzi il faut ki baza la bien ndeko baka papa bango aza milliardaire riche olinga kozala moto ko yana réseaux sociaux te osenga mbongo pona kopesa baloya na yo babengi ba avocat non Pandora c'est que si qu'on andimi na côté mususu ke mundela na ndenge batu mususu ba mama o ba yebi mundele na obota bana aza arabe ti lelo azwa mukanda te eza ba mindelo ba arabe uta na mboka na bango bazaka na basi na bana bango to batika bana na kuna na ba mboka na bango ki arabe ba ye na France ba kutani na basi mususu babali po basakanela o teke nandimi siko mobela azana mukanda te po un riche soka séparé na ba ata soki bokendaka na riche na côte bo babengi parquet il faut là qui afuta kayo chaque mois parce que chez vous là-bas en Europe vous avez un système ya mois
Chez nous, ici en Australie, nous avons un système, il y a 2 weeks, où il y a 2 semaines, il y a des factures, il y a 2 semaines. Chez vous, là-bas, vous avez un système de Congo, il y a des factures par mois. C'est que chaque mois, il faut que vous pour la support pour tes 2 enfants. Ozaki moi si tu as un réseau social, ko senga na mbongo. Tala eloko ya kozanga mbongo, ça veut dire que cet homme n'a rien. Cet homme, c'est un arabe nde bande comme ça lobaki aza arabe azanga mukanda. C'est pourquoi ozo souffrir Pandora. Please bana basi ba matima moke basi bako luka musala mama to yana poto na idéologie ya musala mama oloko takana ba live ko finga balobi makamba janvier po ko répondre mama luka musala ko sungola bana na yo kolongo e ko bimisa okozana respect na kati ya communauté en Pandora tika janvier wana za mobala ba kope ba o ba bima na yo ba o ba zala na ba commissionnaire ne ba kote déjà na TikTok bana basi na biso o ya communauté congolaise ba janvier bayebi ke janvier ya lukaka basi pona tapoter et s'il y a foutu yo $200 $300 mais yo siko elaki janvier na système ya kopesa cop na bango pati bataka na musala bango to kopesa bango fotité oyaki kopesa free oyaki kopesa nzoto no ya pamba olingaki bien sûr Pandora zaki na souci ya bolingo moko ya vérité bolingo moko ya bializa ayaki pa janvier teke terra moni ke janvier ba betele cop pa na Pandora na esprit ne ayaki ke akanga ikache batikala amour ya libela na bana bakolisa zokande na esprit ya janvier azalaki na idée wana te ye idée les tapoter pebi janvier wana soko asiko sala masolo na Pandora abenga kali susu bato bazakani ya ba congolaise ba commissionnaire ne boyoka ezalaki boyeboy Pandora yesikwa kuma ndenga zake pa mundela kotika bala keso ki 6h du temps la ville ya janvier wana tiki bana amonike azalaki na mobali zokande wana zane mobali ba tapotage. Oh my God, Pandora yoka conseil bato tika mobali wana kolisa bana na yo kopebisa vino te pona janvier luka février to mars to avril na juin tika janvier aza tango na yo place aza na tango na yo te aza mobali tapotage alingi yo te ye vine zaka azui atiki azui afuti descend aza net mobali par jour soki ba yede par jour 5 filles azui afuti nde ya ye bolingo ekendaka ndenge wana bolingo ya janvier ezati ya kokangama na ye lokola ema ya kokangama ne bino mbale bozala sur place Pandora tika lelo yesina masolo ke alambola ki o makila Pandora c'est pas gentil ça o kite janvier azong si sous réponse kuna na ba TikTok baba bazala ki na live abi boye bisa Pandora kutu to na kolambola te ati na ngande na verre na mela makila tanga zo mela makila bite makila ezelo komboko qu'est-ce qu'on dit en français c'est kiminga ezelo komboko ya ko bomba ezelo muto azo tanga muto azo senga so otile makila na verre wana c'est kazana misala mabema mobi eska ok makila ne kendaka yozo monango prestige ke ngai mundele alambola ki ngai makila alambola ki ba règle nanga oyebi sike kei ye wana zo réclamo tie na verre oyebi sike ke kamgo kitisa motema kitisa yoka bato soko mo bato 10 to 5 to 2 basi ba peso conseil pour na janvier pebo bazalaka na janvier be ko confirmer masola janvier zane mto wa tapotage Pandora tika eza soni pote talabana okobungisa bana mokomso pe okepa janvier boy 6 heures de temps okuta babotoli bana toke janvier bomio abwaki on a four abwaki on a ati on a congélateur abwaki on a ferme moko bana ba kusuka wapi Pandora yo kaka sana matoi janvier komela ba règle na yo komela ba règle na yo ko fibo ndingo so bazo fibo partout ba matoi bani ndeza bolingo te ya zana bolingo tapotage luka février na yo luka juin na yo tika ba janvier na suki wana oya zana matoi ya koyoka ayoka Pandora soko sa amateur koyoka yoka atale ero na zobeta masolo soko ke na TikTok batie janvier na Pandora zo senga ba vert batie Pandora to ayele vert a makila kolambo le kunete ayele penza vert a makila amela oyebi sika makila nezo ki Pandora point d'interrogation na soki na bokota bomi abonné na arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza wo de ba matière ezo renye na kati ya juin awa donc to koti bomi abonné mabe na ngeza wapi soko boy comme mi abonné na chaîne na gaseko sukulu ka bandoki ba string pour masolo eza kitoko tozati na polémique ezati polémique ezati kofinga toujours sur ba matière ou ezo salima na ngongo oyo to beti eza polémique te kota mi abonné ya mwasi na page nanga
La cuisine Henriette Kilumbu Shembo na Facebook, TikTok nanga Henriette Kilumbu Shembo, YouTube nanga Henriette Kilumbu Shembo. Merci, je vous love. Ma Pandora douane zamate a pété yoka baninga baningo bazana TikTok bazo peso masolo bazo peso conseil pour bango ba yebi janvier azamuta TikTok lukom février mars to avril nayo. Bye.